international aéroport de Bruxelles. Il est 9h15, heure locale. Veuillez rester assis, gardez votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil et jusqu'à l'extinction du témoin de ceinture de sécurité. Nous vous rappelons que vous pouvez seulement allumer votre téléphone portable dès l'ouverture des portes. Mesdames, Messieurs, nous remercions d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du réseau Starlines. Plezier de vous revoir. Dames en heren, welkom luchtaanval Brust. Het is nu 9:15. Plaatselijke tijd, gelieve te blijven zitten en uw veiligheidsgordel vast te laten. Tot onze tijdelijke parkeerpositie bereikt hebben en de signalen voor het vastmaken van de veiligheidsgordels uitgeschakeld zijn. U mag gsm enkel weer aanstaan zodra de deuren van het toestel worden geopend. Dames en heren, bedankt u voor uw vertrouwen in Brussels Airlines, lid van het Starlines netwerk. Wij wensen u nog een aangename verdere reis en welkom u wel graag opnieuw aan boord. Namens gezag voor de heren Reu en zijn bemanning hartelijk dank en tot ziens. Nathan, excusez-moi ça, Nathan.
tano malongo melongo kaka mulilo tata simoni kumtenga ni mwanga ni jofeli silo lunga mesenina Matusila tata mwanda venda na nguvu kwa kasete kama sanza mode sisi kama sanza katani unamvua tu savu septembre 1921 bana sana kata watu wa sabini akibaki watu wa kinanga alipoku wa ukuta wasuluka na kutumisa kwa kila mle msanta nete mahoro na exactement 3 heures on va dire comme la kachaki on va appeler à Nzambe à intéressé la RDC au nom de cette trinité
Merci beaucoup. Merci. Het is daar op dit moment 25 na 4 plaatselijke tijd, een uur vroeger dan in Brussel, zo ongeveer 15 minuten voor de voorziene aankomsttijd landen. De temperatuur in Kinshasa is 28 graden. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez pu vous reposer durant ce vol. Il est actuellement 4h25 heure locale à notre destination, c'est 1h en moins qu'à Bruxelles. Nous arriverons à peu près 15 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Et nous arriverons à Kinshasa dans 1 heure d'ici. La température est de 28 degrés. Ladies and gentlemen, flight information, and first of all, we hope you were able to get some rest during this flight. It is now 25 minutes past 4 p.m. local time at our destination. It's 1 hour earlier than in Brussels. We will be landing 50 minutes ahead of schedule, and so we'll be landing in 1 hour from now. The temperature in Kinshasa is 28 degrees.
Nankenda dose sizi tuokeli Tata ujula kisa kunambanza vilila Fumwe todo nankenda dose tuokela kata No, ina ya muma, esa la que se por ahí. Fumo todo, Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Tangani, son l'incarnation du Saint-Esprit en deux Trinités, vous a paru incroyable à jamais. Avez-vous déjà eu l'occasion d'entendre parler de Simon Kimbangu Tangani, son l'incarnation du Saint-Esprit en deux Trinités, vous a paru incroyable à jamais.
mwana kwa dengene kutima nzamu limu santo ngo mitano mamaka wanga kataki mongu misa basi mogi mongu kyanga ni mulimu santo ngai komuna ngai oyo na botamala ezali Godefroy Madzumu mais na bongo na kola acronyme moko boye M comme messager, A africain, D divinement, Z zélé, O officialisation, U l'union, M matériel, O ordre et universel. Donc pas ce mot qui manque à Paris en 99. À l'époque, tout le monde a été MGR de Godi. Et donc, parce que nous avons dit que de Godi, il y a des fois, il y a des Congo. Donc, c'est Kaboye, il y a des Congo de Congo. Na outi na kendaka wumu na mikile bapaya ou avec la France, particulièrement à Paris. Na fandi kuna dans la banlieue, précisément na Nanterre, au 105 avenue Roger de Lille à Nanterre-Ville. Donc naye awa na pa komona nzambe na ngai ou akila ngai et voilà. Bon, tolingi toyeba est-ce que ora kimbangi seto ou kimbangi seto. Nazali kimbangiste en 2000 année où nous avons célébré le 10e anniversaire Nangai, plus précisément le 22 juin. Pambate Nazala na komaki Sekoki na Yamba et Tata Kimbangu le 22 juin 2002 à la paroisse de Paris Saint-Denis. Bon, Balandia radio, télévision Kimbangiste précisément émission to sakola yango balingi ba yo penza ele konini oyo e comme ça que Kimbangiste o comment Kimbangiste ndenge nini. Ah, papa Nangai, merci mingi na mutuno pesi ngai. Ezalaka le solo molai. Mais tout le temps on peut sur lango. Ngai, tant na botami na Kinkala, na moko benga na Congo ya RC ya ba français. Minga na benga ko Congo mbanza Kimbangu. Amba te ezali makolo na ye. C'est au télémela albaka e bandila makamboza kuna. Donc na botami na 72. Na l'âge de 10 ans, tata Nangai azalaki mupe. A kosenga na pa ba catholique. Donc na kendaki ibowumbu na ngomba wana mais likamoko salamaki na bo jeune ngintwana na ngai na kenoko kota classe na lycée na Pointe Noire. Alors quand na Pointe Noire na ko fana epa ya Ngudiankazi donc oncle ya mama na ngai ya Manango Joseph po azalaki ki mbongisi liboso na kati ya libota na biso ya ningo to bota ma kemusuni. Donc ya Manango Joseph ya azalaki chorale, choriste, chorale C, qu'on a Pointe Noire. Mais j'étais catholique à ce moment-là, donc je n'ai pas naïe. Mais les Kamoko, na mona qui kuna ya monene, ngo tatolango awa pambate ezali ningo tuninga mutuna. Tata Kimbangu azali bota o ezali ki abota bana atika pe lilobana se atango. Lilobana ele kakati. Ninga lobelango. Alors biso baye tozalaki ko kotaki na mangomba ya bapaya. Alors ndeko nanga moko komona ye Dieu donné butu monane famille ndokolo. Alors il y a des chrétiens qui mongis, il y a le bota manango de wana na mboka nini wana na Pointe Noire, na République à l'époque plus populaire du Congo, RC. Ouais. Donc toujours préparer baccalauréat, n'engez la en Afrique donc faut tanga bien à l'époque j'ai pris le bac C, bac scientifique. Il y a préparé bac D, ça va groupe de travail, toujours travailler ensemble. Alors bien c'est que idéologie moko boye ta mozo kota classe. Malamu oyi kapika na mabondeli pambate na mona kike mingi na ba matière bengi ya littéraire ba pour ça mosuta ba kojaka ba sujet na examen
soki alamu kene bien te azotanga texte na malamu te donc na mona ki malamu na yika pika na mabondeli comme ça tata kimbangu tata nzambe à l'époque na ko benga kaka nzambe les noms inconnus mais ce que na yebi nzambe na yebi comme na ye tata kimbangu kiangani alors tata kimbangu donc nos propres o ezali ke to yebi nzambe mulimo santu alors na mona ki fona bondela kamingi à l'époque na ko fréquenter ce qu'on appelle le renouveau charismatique na paroisse catholique ya Saint Jean Bosco kuna na quartier Tchétché alors mokolo mususu ndeko nanga wana papa Dieu dene butu monene donc des carrés to benga ini ngwana alibi singa invité salut Judos a dit Miro Godi donc Miro Godi parce que là le babingi font kingelozo peut anglais kingelozo alibi nga Miro Godi écoute je t'invite toke bon de la tata na biso ki mangis et pas de biso ki mangis dit oh écoutez ba ki mangis mais ba chrétien na chrétien catholique et puis à ce moment là il m'est arrivé même que nazo qui fréquenter ba communauté chrétienne nous on a protestant na salutiste et tout ça donc nous je vais aller prier pas na bango il y a pas de problème alors après singa invité OK mokolo moko na soir to fandi to na fuka na moni tata moko kuna to fuka mili boso na ye tata wana asambili tata wana oyo mona ki wana na église kimbangisi na paroisse kimbangisi ya mpaka ouais na komi kuna tata wana fuka ngana fukami achi baboko ngana zongi na nganda ko boni bon ezali na ko sambela ngana c'est normal donc un monsieur a pris la maintenant concept ya pasteur so kinenge nini mais j'avais un monsieur ce monsieur là elongi na ye ndiko na ngai na ko zongi le sika wana papa te likambuza na kati wana ninge na moni laki ye toko zonga le sika wana mukutanga tanga musuta na kukoba na lisolo alors na zongi ndako na fukami en tant que chrétien catholique ezali que avant olala faut bondela n'est-ce pas bon biso ba catholique ezali na pratique na biso la pratique ezali que faut tanga moi livre moko boye po ba tiboko cha prière na bango ongali na komo benga en tant que kimbangolo en tant que chercheur kimbangiste na zo benga aussi comme incantation na fukami na komo tanga ba livre ba bréviaire o benga donc ba se ba prière c'est ba lobi Sainte Thérèse Sainte Marguerite soki ningi wana ngana fukami na komo tanga na zo bondela na za kati studio no moni zoto ka yuko ngolenga soki ningi ningi alors na termine na lombango et c'est que grand-père nanga wana na porte noire na quartier Muyonzi na rue Tatokila numéro 6 c'est que tokofanda alors na telemi biso c'est dakina moi studio na biso c'est que tokofanda ngai na oncle ngai mubwana tondele na kimimbango na kukuta na ndako monene c'est que grand-père zaki c'est que na yena mosi na ye maman mosi na ye pas za protocole kuna na paroisse ya mpaka porte noire na kuma boye bazo la télévision bazo kutela ninge zaka so biso na Afrique totaka biso mikama mikili ya poto zaki mindele donc ngana siko na komona mindele na komona moko siko ninge nini yako buganga samuita mona donc mindele ko moko siko mungu ninge siki ninge nini wana alors ninge zaka bato bolibi ça y est moi na beli bombo biso na siko comme ninge nini panike koti ninge zaka na pango biso na bato mingi siki mwana komi ko loba kabakili kidiwana ko molo boluka ngati soki ndenge nini bo kino consulter bo yeba soki ndima kaboni zo zileka pana ye heureusement na kina chance ndenge to bota malibota mama na biso abota biso samba no izem ngingela batano donc 6 ingeta tozaki ya na ngai liboso ya Merlin DJ Merlin Madzuma Longa après ya na ngamo ko mamundele Bert et puis moko landaki mamungiza Mireille Geneviève après ngai Madzuma Godefroy Ruffin. Alors, donc, et puis, dans la version, on a dit que Yulula, Natacha, Mamadou Sonsa, Kiska. Alors, quand on a surtout qui, donc il y a un gars qui a été mis à l'époque John soviétique en Ukraine, Azaka Bak, alors qui Bak, il y a 83 qui est mis à l'époque, qui bourse à l'agence congolaise d'amitié entre le peuple, on va la CAP. Alors, Ayaki, dans la vacance, il y a un Moka. Non, je sais ce qui se passe sur mon cadet, ne paniquez pas. Il n'y a pas à tergiverser. Ce qu'on a grand-père, il y a maintenant, et puis, nanda konaye, faut pas passer mon zaleki, mon zaleki. Permettez, c'est ba tama kamwana et ça les mawana nanda ko ya pasteur men nanda konani. Nanda ko ya grand-père nanga ya manango Joseph Oza Coris, na chorale C, pour na porte noire. Alors, ya manango ba yoka na grand-frère nanga ya Merlin, ba lui non. Ba duma ya nkamba, na mabele nkamba ba sangisi. On a vers moi na mili tant na mili skoyo et le ko na calmé et le ko na été calmé le lendemain matin bazui décision bato manga pa ya pasteur qui mangis na mawata na paroisse qui mangis na mawata ici ka mokonzi azala ki soit paroisse papa honoré mabata alors ici ka wana ndiko na ngai pa mate ezali tozo sur makabata ki mbangu ndenge tata mutambu swana salaki na monaki ndenge na yebi ki mangis lelo azaki na badona ye na yebi ka azwa ko zobanzi mo peli susu
mais likambo asalaki mpona ngai ezalaki malamu te pamba te asalaki divination ni molaka koloba makambo mama ndenge nayebi makambo ataki mbangu soki omoni likambo na moto parfois mbanza akoloba souvent ngolo mibi sambo akoloba teke so indexe que non makambo no moto boye azosala boye moni mais tete wana ntango asala akomi wana ayebisi biso ke non bino ndenge boza wana nzambe atya bino milembo bozala mosala monene bokosalela ye mais makambo mingi eleka na famille na bino pamba te makambo soki kindoki soki ndenge wana sikoyo akomi kolakisa biso bato wana bakosala makambo wana esika wana nga na molaki antaki pasteur Kimbangis asalaki mwa mbeba parce que ngai sikoyo nakomi Kimbangis ça fait 10 ans nakomi Kimbangis mingi ndenge mpe nazalaka telo bakenda na mpuse neti azobikola na famille abikolaki justement ntango tosisi wana ayebisi biso makambo ke non bino taki mbongo boyaka bopeseli makambo kosalela mpona mosala na ye na sala ntango mitala boyeboye ntango tosisi wana mpe tokota na ndako ya église ya mawata na temple kasi outi na bureau pardon na bureau asala esika bureau na ezalaki outi na temple papa journaliste likambo wana esipesaka ngai esongo moka ndenge mosusu pamba te nalikako un jour ntango nazonga pote nazonga sefa nafuna kende kovérifie likambo namonaki parce que namonaka eske ezalaki ndoto soki ndenge nini parce que ndenge namonaki temple wana ndeko na ngai en tant que chrétien catholique na ngai na mesana ndako ya nzambe omoni batie bikeko soki ndenge wana na maria soki ya yesu soki ndenge nini wana mais mokolo wana koti na temple wana makambo namonaki omoni loko moko lokola parado bafleur c'est-à-dire ke ndenge ndeko ndenge mosusu ntango likambo wana esama na ndoto to na ndoto non kimona meso wana sikoyo tokena oui na butu wana ntango namonaki makambo ya miso wana nazomona mindele ndenge mosusu londe matin tokesika boye pa par sa pasteur Kimbangis na mawata wana ekomi visuel tata wana miso na temple ya Kimbangis ya mawata na fukami ngape na gonfa nanga fukami abondeli donc ndeko na komi na kati ya temple wana nga namonaki temple wana etongama na ndenge moko donc propre donc nazosala siko comparaison entre ngai en tant que mope catholique na eloko nazomona epai ya lingombo nayi kobondela ozo comprendre donc esika wana nazomona sikoyo nazomona lokola lola moko esika moko propre présent donc yango nazoloba ke un jour tano ozonga porte noire fona que nous vérifier est-ce que na mulala ko ndenge ezalaki ndako wana ou bien ezaka ndenge est-ce que ezalaki vision soki ndenge nini mais en fait fona que nous vérifier information wana bref na bondeli tata wana tabimi siko gonfa nga lobi nga mon cadet nga na mona on dirait que parce que yana ngata tango ya route mikili azo ya la CFA na mboka et ça écoute je viens d'Europe du ezaka ko muta route mikili ba biloko ko lata siko ndenge wana après gonfa nga écoute petit c'est rien du tout et c'est moi ton baccalauréat donc je te fais venir en Europe, il y a pas de souci. Tu auras ton bourse. Donc, quand on a piqué dans la classe, parce que l'objectif c'est qu'il ne faut pas la redoubler. Il y a un plateau, mais on a un lycée, donc on a porte noire humanitaire, donc seconde, première, terminale, il ne faut pas la redoubler classe. Donc, 3 ans qu'on a lycée, on a dû pas aller, il faut notamment le métier. Il y a un peu la maquille, mais sauf que quand on a un cadet, on a un ménage. Il y a un la mingi. Et puis mingi nous la mingi aux autres le livre là tout ça de le bouquin faut arrêter donc voilà ce qui tu as dit bien dans mon cours c'est donc c'est que avant yo okoma penza Kimbangis donc au vivre qui na nous makamusi oyo papa sima Kimbangu alaisa kina yo justement à peu près makamusi wana ndiko nanga funa na komesika wana parce que tant le tata wana o abondela ki parce que tant makamwana ça fala misalami ndenge wana na kebi kila poto te tata Kimbangu na tango oke na mikila poto wana déjà au communauté Kimbangis te nanu pete na ke wana du bourse na ngai na ke na du inscription à l'université kuna na UT ainsi de cette technologie na ko tanga génie industriel maintenant ça UT mais avant wana ndiko nanga funa komesika moko pa na kana na porte noire wana ça 92 na du repos gonfle est-ce que un mot donné comme zo yela ngai na lingo ke ne par exemple douche ko sokola ni na zalaki bon na miboko ba Kimbangis ayibaki ngati mais ngai na lingo sola bolumbu or awa ninga yibi kibo kigamo lingina yamba taki Mbangu basola bolumbu te mais ngai yamo dona ningo sola bolumbu na yoka matoi na ngai o kusola bolumbu te eza bala muté di o ngai nezo ko mingongo ko zolo ngabo idio tala ngai bi kamuna kamana ninga kote ngai na za ninga na telefone sama kamuna ngai donc nazo niko ko banga ko lenga moko boy wana za na ya 20 ans pamba te na bote na 72 82 10 ans na kena ba catholique 92 tata wana iko pesa ngai ko simanga maboko nazobele tata wana muta papa journaliste Denis faut yebise faut ko yebise donc pesa ko wana tata wana zaki nani parce que tana komi Kimbangis na poto pona ngai elongiona na monaki tana yiko monaki tata wana azalaka sute donc pour benga nzambe tata papa kisolokele parce que na monaki papa kisolokele ozoka ni ngai elongi na monaki tata bieka kingai na benga bale mo de tana komi tata Kimbangu abimininga na Paris na que papa kisolokele c'est mon bâtisseur nzambe tata mais
tant na yoko kota na kimvuka benga chorale pa kisolokele po batena ngana saka na banzembo malamu na kota na chorale po na yoko la banzembo ndenge zalaka alors na benga ki ndeko na ngai papa Dieudonné o amaki ngai di oh Diedos mais toi tu m'avais invité chez les Kimbangi son 92 c'était la veille du baccalauréat donc mi-mai fin mai début juin mais tu na mona que Tata Kisolokele s'est transfiguré en mars mais c'est qui ce monsieur là qui m'avait imposé les mains en 92. Diedos me dira que mon copain là me dit que non, oh écoute, c'était Papa Siros. Je dis, oh, Papa Siros, mais comment je l'avais vu avec le visage de Papa Kisolokele? Donc, ils allaient makamoko, tatou à sa fin d'abisso, tata Kimango Kiengani, Mouli Moussantou. Azali Motote, Azali. Ah, n'importe quoi. Ça, Nzambe Mouli Moussantou, de Konangai, pas maté, à la tête de l'Ilingi Yamouana Naye. Yango on a dit, en tant que na komi roche, na komi na poto, en tant que mangi, na komi parce que dans ce moi ici, Kamoko. Tant on a du baccalauréat, na te na seni na sefa na Brazzaville. On a zo benga lelo ngana na benga mbanza kimbangu. Na inga komba formation wana te. Na benga mbanza kimbangu. Tant on a yina mbanza kimbangu. Ndenge na ningo loba mwa iloko moko wana na sika wana. Omoni bandeko tango bayaki ko yala biso. Ba utaki mikile ya paya. Omena biso ko malamu o ya kolo Yesu. Mais kama mega kolo Yesu mingi basaki ba jésuite. Oh jésuite, tant on a saki ba recherche na ngai elingo loba hypocrite. Alors, donc, c'est la Makolo Yesu, na vous soloté. Il y a un tata qui colle Yesu dans le lobby. Non, tata qui manque yo molimo santu na ponio faut pas nangai. O loba solo nangai. Ya ngonze mo loba biso yema na jijiki. Boya bango la ludi kai suki ya tumwe kibaswe kamutombe ya soga. Donc, makambo solo kolo Yesu bango bakundango basala makambo mususu. Donc, Tango, Bayaki, na mboka bayiko yela biso awa la France a dû, kuna Belgique a dû, kuna Portugal. Na ma côté yo ezalaki Léopoldville. Mais bino bo timela ki batwana a bien avant. Tata c'est ko tango ye à l'obité Léopoldville té. Biso Kinshasa. Kinshasa kimbang. Kuna bango té lelo basana na Brazzaville. Ngonga le bakakona ninga kombo wana té. Donc tango na sefa donc na mbanza kimbang kuna. Tant que vous avez dit que vous avez les mains na 92 wana na fin na veille à baccalauréat ils allaient qui première étape dans le barangon de moi na et puis na veille ya bolimbi tant que vous avez bolimbi ça demande Eva parce que mon aki bakimangi vous avez bolimbi ici ya koko na bisa ya mo na meba salaki wana na ngongana na komi kimbangi c'est nani na zoko beki na zaka chrétien catholique na butu le 24 25 na décembre 92 wana. Je suis baccalauréat, je suis inscrit à la fac de sciences. Je suis option sciences et structure de la matière. Alors, à un moment donné, il y a Noël qui est arrivé à Noël. Parce que les portes célébrer Noël, na date il y a le Koutawana. Alors, maman Nangaï, d'un côté, maman est protestant. Grand-mère Nangaï est Munkengi. Ce qu'on appelle à l'obino, mais dans le bota, il faut que nous là Noël. Na paroisse qui protestant ya Mukondo. Dans le commune na Mukondo na kwa Nzambe ya Mukondo ndeko na ngai. Na kuma na kata temple na butu wana, siko na zomona kata église, na zomona batu bazali. Musu zomona banyama, musu na maseke, musu na mikila, ngalo oh. Mais où ils ndeko Nzambe te? Ndenge nini banyama na batu basangana. Bon, tika boye na bimisa banyama comme ça batu batika kana kata église. O bazali batu bazomondela. Yo na zomona batikala. Mais ngana zo mona banyama siko na ningi zala kasoko moni tozona ba meme awa ozoko ba meme do yo kende boye seka nyama te ngasiko yo yokola musuba zo tingamba na ko beta bango o tono zo beta wana ngana zo mona banyama o zalaki bato alors bato lui o mais okomusina yo zo beta bato nini ale ba dwinga ba kenga singa ba petinga fimbo ba minga ningoma moko tatamuka zaki na mwa lingoma na ye ba benga ka buni ba boso ba bulama nanga ba minga kuna tata wana zaki na ba colite na ye moko ba petit na ba osalisa ye ba betanga film moko réglementaire de ko eskanati ba betanga na ndenge moko parce que bazomona na komi likola liboma na zomona makambo yo zakati alors ba kanga ba minba ba kanga ba singa tout ça bref ba betanga film na fanda kuna donc décembre wana donc 24 25 26 27 10 janvier février mars et c'est là qu'internet sika wana donc c'est qu'internet kuna un moment donné alors pour ça un camp yelingai na hivi gros père nanga zaki mangiste yepo kuna zaki na potno ayoki sanokeno mwana na ye bazo bengo na sali rechute mais zaki même un modèle menga na tata moka saka
asonaka bato le boma kuna na sefa benga colonel biking bisonsa ba on se trouve quand peut-être au beli liboma nazo beli bango bazo na beli bomoko do bazo beta bazo kanga basinga alors ba minga na esika colonel biking tawana bazo pesa ba kisi mais rien à faire miso nanga toujours ko mona donc mona zo tamona nzela zo mona bato ndenge mususu alors malamu nazala internet na bimakati ngafandi kuna alors posa nkambe yelingai muni ngana zingo kini nkamba bate nyoka kaka mingi nkamba donc fona kini mona esika wana mais malheureusement pour ngai izalaki tango na lobi lo wana yana ngai o apusida ngai ndenge to bota mana libota ma mungiza mirei ya lobi ke non ye azalaki mupepe kama te biso zo ba teme catholique bon balen papa namkuse penza parce que tomoni solo ezamulai na télé za katango balandi ya émission to sakola balingi bayeba penza na minute oyo likambo ya liboso oyo ekotisaki yo na église kimbangise oyo ekonfekaki yo okoma kimbangise ezalaki nini wana sikabodongo na kati mosubo kutubu na pita en coulisses donc tango esalami ndenge wana na posa ye nkambe ye mais ye nanga teleminga lobike no kini kama te nzela nkambe to kufa kuna donc nalingite ya komake na ngakota kini yamba ya neo apostolique bref yamanango ayoki sangwa yina nze na awana nkamba silo masolo ngena kwa mbanza ayibisi tanga zongi ayiko simanga lobokuna ngana kuma nzuto ange zongi bien parce qu'on apprend comme ça ba demain fana kene mikili ya poto après na ke poto na komi poto na tangi ba classe na université wana zona na kene na 93 na septembre na division na commune na Roissy Charles de Gaulle le 29 septembre 93 na fani na poto na coach ba classe mais loko monna ki grofo nga junga di kade je t'amène tu peux non Paris na comme tu la tour de fer ba de triomphe loko ningwana mais mo dina 5 mais loko moko boye aminga na sika venir mingi bazalaki azika bo petit mets-toi là observe bien qu'est-ce que tu remarques dis au grand je vois rien ouais zaki ba tester ngai miso na ngai sina na à l'époque na mona ki mindele ninga na ko benga bankituki donc atu ninga mo kilama ninga mususu bref yana ngai tufanye na keta classe na université na 6 classe pour ça perdre zonga Afrique yene ngai na déclarer ba concours ya LFE pour na ke bisana nkusa soki ndenge nini na sibi ba Amerika ba cible ngai na dû inscription à l'université Riverside na Los Angeles na que nous possible université kuna parce que la France ça m'intéressait pas na on a ba soso le poto mingi mais solo za mingi te bref nga mwana na ko seba mingi na monde anglo-saxon parce qu'ils sont pragmatiques donc na kendaki la dû inscription ba Amerika tinga inscription à l'université Riverside de Los Angeles au son temps de comme na tout de faire allez simanango alors na komi batinga nisika mindele un mot donné à la province na mona ki makambote yena nga rassurer que non miso nga zomo soute bien te ninga zaki mona wana parce que alaki na boma kitanga na komi na poto isika mindele ngo bafandaka na mona ngo ndiki mususu parce que komi nga passe bref makambo eleki un mot donné na 80 comme na 99 na 6 classe na 96 na du DUT donc diplôme université technologie option génie industrielle et maintenance na exiba ko elf na kemsa na jugement pétrolifère mais simba quitté na la défense simba quitté alors la simba na comme que aux États-Unis na lingo lukanzela États-Unis mais sauf que yanga libinga au cadre écoute aux États-Unis là-bas c'est loin et c'est des moyens pour vivre là-bas mais il y a qui grand frère nanga lokola na Tchernobyl kuna na soviétique na Kiev adwa ki likama ya tango Tchernobyl betaki bombe wana jusqu'au ko mela mai wana lo wana ko mai cancérigène parce que on na ko mitungisama ti akomi malade et tout ça mais ngana kangi loba oyo tata wana mabanza lobaki passer mabanza lobaki na pona que ngana yena ngai puis qu'on fait ngalo lobanga souvent que Kadé peut sera un grand chef un jour moi c'est ton conseiller mimi na ko mona que non mais yena ngazo bela mais tala ki mango lobaka makampo na biso wala ko na benga tamu ngata ki mango mampungu mais mukolo moko yena ngasko malade tamu ko tungisa ye akufi tango akufi isenga pasi na muloko la nzambe akosi mais nini nzambe oyo ngana zo betela tolo kitata parce que tango akufi wana mukolo moko na bal na ndako na du bible la ngai na kena le banda na balcon na fukami na fungoli bible soki le mémoire ngai zabe faut la 10 commandements na fuka boye ndiko ngai papa Tedeni moi journaliste na zomona arc de truc dali que na zomona cercle solaire ko na ko observer ngo moizo bita bakasi donc zo office ce que na ko molenga kutuka na mona kada cercle solaire carte d'Afrique bini on a la journée on toujours na Paris ce qu'on a bon lieu ben à Corbeil au 29 avec le blue c'est go fana ko fana dans la Tartéré zali bon lieu moko na Corbeil za bengo le 91 na 91 c'est kana ko fana go fana zo pana a ce moment là na province na donc ina zaki tujo donc yana nga auto kufa donc fana za la pemini ya belle sœur et puis to le kisa deux ningi za la bref na butu wana na mona kaka lukula yana nga soki ningi moko boye de moni carrière c'est toi qu'est-ce qui se passe il y a la mort comment ça fait que na mona boye tata kimbango azoya ndiko na ngai likamwa na bete la ngotolo pamba te azoya moto bon retourna ngai na yeba pa kimbango ndiko ningi ngazaki mangiste
parce que photo oyo toyebi ataki Mbangu le puta na 1900 oyo tobengaki Mbangu ya 21 ntango alongaki mabele 9 ans sur terre sous terre oyo ya liputa donc azoya mais en lévitation non likolo boy ozomona donc tataki Mbangu ntango azoya nzoto na donc azoya en lévitation qu'est-ce qu'on a fandi donc kesha katene ezalaki na bouche mibale bouche wana monaka donc tataki Mbangu azokota na nzoto na ngai donc ozomona ni ozomona na film ko la trucage mo muntu azokota na kati ya nzoto na yo aye donc afandi alors nous avons bougie boye nous avons boudi maboko boye na nous avons na mato ya lobi na mongo zoba les témoins mon ya ko fila 28 quand il peut vienge ya kele ka telika ka na mona télévision pili yango moko parce que na mona nini pape Jean-Paul II na maseke azo tribuer le kola nyama donc tant pas sur le bigi molimo na yo ekeneko ka donc c'est ça qui phrase na mona la télévision yango moko ezaka peli papa nanga témoignage o bato o bazaki nanga na ndeko kuna bango mona teki Mbangu te mona kinga kinga koma ki bizarre omoni alors tango likamwe bon makambo ça moi secret ninga yibisa kinga iba jesa saki ngai mona tongo wana lamuki esika wana ozana 99 onto na sefa bitumba ucho kuya entre bokuela bokonzi sasunge so monta Genelef donc bato bagwe ba loge wana na lisuba zo welela bato bakufi nga makambo zo repesanga pasi pas maté nga na kola papa na kachote tango omoni pape na maseke wana pape nini Jean-Paul II na maseke na ye tango omoni na maseke na ye na miti wana na bato bazaki wana na yo nini pena oyo osantaki ngai nazaki na ni wolobaka dans un tas second mingi mazo bato bakomo wolobaka no a Godi n'est plus bien parce que apparemment choc il y a na auto kufa a comme perturbé mentalement donc pour na koya même moderne ndako oui na lingo lobaka moi témoignage moko boye article moko bimaka na France na Jeune Afrique Intelligent na article balobaka le Christ arrêté en Kamba mingi na tawo na joka article na kedako tawo na komo fréquenter ba Kimbangis na kona na Paris na kenaki na paroisse Kimbangis babingaka Paris Lumière ba pesanga document moko boye ba salaka article na Jeune Afrique à l'époque l'invasion chaque mois comme Jeune Afrique Intelligent ba pesaki moi descriptif kuna ndenge tataki Mbangu balobaka le Christ arrêté en Kamba mais likamba golobaki ndeko na ngai ndenge balobaki le solo pas moi Mbangu eza vraiment makambo na vivaka na Paris wana parce que bango ndenge le solo histoire ba pesaki pas moi Mbangu za auto yebiti officiel tataki Mbangu wana to comme ça bon tout ka sima pe ba donc ba memi ngai na psychiatrie balobaki il est malade fou ba pesinga ba kisi kuna un moment donné il est dérangé il est mais moko moko na zongi na ndako na tangi article moko ya Canal enchaîné zai journal moko kitika makambo ya opposition kuna na poto journaliste moko zai kuna comme Claude Angeli a commencé article aux autres dénoncer que mingi makambo na Afrique ezalaka ba bato ya lopoto ba poto kuna ba fomonta ka coup d'état na zone na kisa elf un état zone état na pesa kuna na teleki ba joma cause na pesa ki de mona venga la France Afrique ça dit que à l'époque de Gaulle tata moko benga ye bon wana ma examen kama politique ngape na kala politique tata kimonga na sakana luyalo to sala centre de recherche d'engenda kotima c'est diaku mais tant asowane bimaki c'est aussi en France l'homme 1901 mais de kundula ngo ko benga au centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié donc na bakati ba recherche wana mingi bato na kati Afrique ba chef d'état ninga passe mo tira loba na manasa na lobeka l'Afrique sera libre. Le Congo d'abord sera libre, l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car les premiers gouvernements de l'Afrique travailleront au bénéfice des Blancs. Tous les premiers chefs d'État travailleront sur les conseils des Occidentaux. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher les bien-être dans les pays des Blancs. Ils seront la proie de Blancs et beaucoup vont mourir là-bas et certains ne vont plus leurs parents. Papa, namoni déjà moi molimo déjà ekomi kokoma na kati ya masolo wana wana toliki pena toyeba na kati ya émission to sakola yango toyeba parce que eza na lisolo moko toyokaki parmi ya ba mamoni oyo omonaki ya papa Mbangu toyebi que non bakangaki yo un certain temps bakangaki yo
bamemi yo na kasho batio minyoti bake na yo nsima nde balingi basambisa yo toyitela mwa eloko wana. Oui, ndeko na ngai tata Sendeni, merci beaucoup pa journaliste oza le solo elombe makambo yango oyebi yango olanango très bien. Adi que ntango mpasi manga abimeli ngai parce que nakomosala baacte moko ezalaki ke moto oza pamba boye kosala yango te pamba ti nazobanga so makambo te omoi nakomo dénonce bapratique occulte franc-maçon Rose-Croix maikari binzambi oyo euta ngipiti oyo bato bandeko biso mindele babongola bakoma bangomba ya satana sa ntango oyo epesaka place mingi bailluminati ndeko donc soki nakomo dénonce makambo wana sikoyo mokolo moko nalati na ngai bien propre costume chemise cravate ya vert chemise ya pembe nazokende sikoyo nakomi mokanda mpona kono contribuer nakende félicité journaliste wana ya clochene aza koloba ke non na Afrique coup d'état ezalaka fomenté depuis la photo na Paris concernant le ndekisa ya Congo Mazagi Mbangu oyo ya Brazzaville c'est fait lopoto bango mingi bato ko na elf soki oyo sayi ba intérêt na bango te bolongola bokonzi moni donc quand on lit wana article wana komaki makambo donc azulu ba ke non tant que tu vas ko yaki na 93 Sassou Nguesso na lisuba ba arme wana eutaki Villa Coublé na aéroport Villa Coublé après ekei na aéroport Villa Coublé koti na Gabon na beau-fils na ye et qu'est-ce que oyo paf manduke ekoyi bato bakufi donc makaba wana ezosanga pasi parce que nga na konda buka mina grand-mère nda kola na mboka na Kinkala mingi nakufana mingi na ville donc na kisengeli or grand-mère nanga wana akufaki na manduki wana donc babombardaka tant bazokima bitumba babombardaka kabus de camion na bango jusqu'à présent na le senga pas mon solution ya ko selsa ngai na ke soki molimo ko sala asel senga ke mona na ke no mona isika grand-mère nanga kenda parce que bombarda car na bango jusqu'à présent ko remona na kate on va dire ça donc ngaba kabo ça nga passe no wiro je dois dénoncer ça absolument parce que je on veut plus avoir na dui na kina Élysée na comme na Élysée na kwa na kati mukuse na kono pesa lettre wana na journaliste wana mon appuyer photocopie est-ce que landeli na mona sko na zo komite msanga mu côté na ko botemla kanga na Paris pa na komi na place est-ce que vous benga place de Concorde place ko ngoro wana isika ba kunda ele moko benga obélisque Luxor ele mbwana ezali eloko ba ko na biso ba roba pharaon ba sala na ngipiti sko ba mindele ba dzwa ba tiango na bato ndenge zalaka na ngipiti ndeko na ngai ba memango na poto ba kunda ngo isika wana benga obélisque Luxor tant na komi wana sko na watu inanga sko na komi ko la diriger na tourné ngo 3 fois na moni esika wana hôtel ngo benga hôtel Crillon no tata ki mongo zolisa ngwene nzo yoyo ikuna mfumo za Afrika za wonso no za kanga manga pa wana ezaki na ba air na l'après-midi ezalaki date ezali parce que na kamana sala wana kuma na agenda faut ezala donc date wana ezali na ke les aki je faut la 20 avril parce que avant ya na kubelaki mokana Hollande c'est le baki ngana zo ki ne pas papa na ngai tata Nzambe tata ki mangu mulimo sato asanga na sala na zo ko ko nguya tango ko zonga wa biso futo zwa kimpwanza ya mulimo parce que ba Afrique c'est la kimpwanza pour l'instant mulimo te ça va donc na commune Élysée tano ko Élysée boye na ba muninga mila ba koyi fa kangai mais moi te mo na saki na nguye no mosusu tango mila so ya telinga toka misra akimi moi c'est bengezati donc basoda na niveau ya France kuna ba policier ba yu balingo kangai moi ba kangezati ba muninga non c'est un individu bizarre futo ke nema lembe bakumo suplenga sika boyena yeko na kota na cour Élysée parce que le biko funa kota isika shiraka fana à l'époque mukoze zaki shiraka funa kota wana pona is dawo bake bino wa formation bino wa rose quoi bino mai banzame na biso da bino wana tuzanga wana supposate pa mate biso le lanka taki mbangu molimo santo azali ke loge na biso donc ndako na biso ya to koza baka molimo ezali tamba bino makambo na bino wa formation wana soki ezaka mala pona biso me biso tuzanga supposate ngwende wana tango koti tango na komisko yo ba fungulinga porte na on a entre protocolaire de Gonangai. C'est un exemple. Vous voyez, entre protocolaire, il y a cours Élysée, ils sont un peu surélevé. Mais comment vous voyez? Donc, parce qu'on me dit que les Zungizingago, image des alliés, un jour, parce que la caméra, c'est la caméra. On archive. Donc, comment vous voyez? On te donc, là, tu as le couille. Donc, ils sont un peu surélevé. Tant que le colon, là, tu as la carte cours Élysée, bam, bam, Fugami. Ah, please. Parce que ce moment-là, n'a pas le français. Papa, écoute, j'étais incapable. C'est-à-dire que mon gars français ou bien société. Omoni alors na lobi vice lecture tout est yeba tangu bango surtout
bafukami babeleli yo wana elaki bamilitaire ya na kati ya France bapolicier ko ena bana baprotocole ya Élysée pale Élysée wana mingi bazalaka kuna mingi mo bataka parce que ezalaki esika chef d'état président de la République chaque donc donc na mi pousse la société dans le côté parce que le que bino faut logola banzambi nzambi na bino wana formation oyo ba mikonzi malheureusement oyo ba Afrique parce que kuna bisika boye basalaka pambate bazana buwumbu donc yango pasi ba lobaki to ki lipanza ya moya ki musuni mingi ba konzi na biso bakamba na minyolo kuna na mikili ya poto muni bref tant que moi salami na tiki mukanda ndiko na ngai na zongi na ngai ye ngape na yeba kana suti ki bakamona sa tant na kumi na ndako isika grand frère na ngai na corbeille kuna sika pasi monga bimila ki ngai wana la vent ne mona boye bazo ko ngai oh toi qu'est-ce que tu fais l'Élysée appelle ici tu vas nous faire créer des problèmes ici moni ka ndenge to sa boye to le baké na tango oyo kinaki na chance Élysée kuna na cour Élysée parce que je Élysée est-ce que Élysée déjà fond c'est comme si na na bino alors nga na kamwe parce que mokana komaki idoti na ngai komo na ngai na date na kota na France na ma classe na tanga na na numéro INSEE na chaka deux gars province na ko fana à l'époque na Épinal 34 ils ont train de réveiller moni mais kokamwa bon mingi sika grand frère grand frère nga uchokufa ba utokune kule na Porte Noire na Mongon Camp alors c'est pas normal alors benso nanga ko molenga toi l'Élysée appelle ici ngapo nazo kama l'Élysée quel Élysée donc na yeba nazo manga soutenir ni Kamongo nanga nazo stukaka di après na bénéfice la journée c'est vrai na keneki sika moko boy omoni donc ndeko nanga ngavo ko na ko zaba na ko yeba te que mamu ke le vanga kuna ngele vanga mpile yo moi alors il y a audio yango wana à un moment donné, Belso Nanga comme Banga, il dit tu vas créer des problèmes ici. Il faut que tu sors de sa maison. Effectivement, tu as qui mia parce que à où tu perds quand même balle na épée, monita. Et puis mingi tako fana ndako, tant ngata le bagaki soso donc français, na zoka thème vocal et grand frère nangai. Attends, na zo le parfois français ni na le porte na bango ba le bagaki soso wana, hein que soso il français hein. On battait la France, Cocorico, Coco Gaulois, hein les galinacé donc ils soso. Na soso wana na quand je na le bagaki mwana mingi na zoka thème vocal et nangai. Tant oyo message wana ekomaki et pas ya grande sœur que non belle sœur que non yo qui dans ça kuna réaction ya tant wana pour ba bengi sosu ekomaki ndenge nini donc ya nanga lobi que non toi il faut lungana ndako belle sœur nanga lobi que non toi tu vas me créer des problèmes faut que tu quittes parce que nanga adresse nanga na province mais sauf que le 25 mai 99 on a pour tant qu'étudiant donc chaque année nous avons une étude de séjour en tant qu'étudiant. Mais mon dernier étude de séjour est là qui est le 25 mai 99. Nous avons dit mais c'est que le séjour dans ici. Qu'on appelle l'Élysée, nous avons rendez-vous pour tout le Chirac comme ça à Longolanga sous-préfet, nous avons passé le baga. Mais Kondi, il y a Congo, nous avons sous-préfet. Quand na yibi mutamuntu déni. Ça sont des sous. Mais ben déni, le baga c'est le déniement spirituel. Parce que puisque boyazo bunisa milimo na biso ko na biso. Milimo biso loza ko na biso. Ko na biso tata gimbang. Mais ya yoko cha ayeko tongelo ka savon de Brazil. Mutakuta mukile bipa ya musika batongeli kilongo kuna. Et puis taka protaki sermon na zana film nango na pesa binango na loge tanga zo fukama tanga ba bigi wana komi grand maître. Ya loge, ya bigi donc wana Sassou Nguessoko. Et lui, je veux pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie. Donc, au lieu de servir l'intérêt, il y a des Congolais, il y a servir l'intérêt, il y a ils savent où on dit qu'on a. Et on m'a dénoncé à ce moment-là. Allez, oh monsieur Madjoumou, bon, dès que vous êtes là, vous avez le souma Kambo, il y a classe T, vous pouvez venir se il y a politique, il y a réfugiés politiques. Il dit, pas de problème. Il y a du 16 ans, mon laï. On a commencé ici, on a passé le kata, il y a une émission. Mokanda que mais les personnes sont mokanda té. On a dit vous pensez mokanda té. Kwani oh voilà tu as un alias. Oh les kamuka sala même temps na kenaki poto en tant qu'étudiant. Ninge zakaka bona mona kinde konanga moko akimaki passe Afrique akina kuna asaki na mokanda té. Ce qu'on a kenako sala ba empreinte na kombo e mususu. Ba empreinte na ngai. Ce qu'on a tango ba mondial ngo pesa nga statut de réfugié politique na commune na ba deux entités. Na kombo ya Masamba donc na kenako samba kuna na commune na Botamaka. Lui dit non monsieur vous avez un alias donc c'est un faux et usage de faux on vous arrête on doit vous expulser et si on a ce qu'on va caractériser ngai minyololo ba dwingai ba tunga ba minute minga na rétention administrative on va tinga ngai na tunga refuge na expulser ba expulser ngai ba dwinga minoté na kena nazo kata hein mokolo mususu on a laisser passer parce que na utaki ba yibi et c'est kana uta na Congo donc faut pas que l'ambassade va peut laisser passer pour na tunga Afrique ngapé bon il n'y a pas de problème, il y a une minorité, il y a un laisser passer. Or, il y a une ambassade qui est une ambassade qui est parce que mingi, nous avons le baquet,
ba chef d'état africain ou bazola bibayo konza mikolo yo mingi bakima kankamba pamba te bakoba kono kama minyolo na ba mangoma ba payawana balbana ba pouvoir na bango basimisa ka bango wana koza koyeba lokola bakota bu moko boye or soko yewa mingi tout on a biso loge na biso yangoti kama mikolo bango basala makaba kinkadi mpemba epesa ka passe donc ngasuka boye na lobi ngai fona kende nkamba mukolo na ngai kozonga Afrique ezali mais bino te ko koluka meko ko batini ngai pamba te jusqu'à preuve du contraire la France et le Congo va bengi Brazzaville donc Congo français na le bango c'est le même côté territorial pamba te mikonzi kuna bino to puna bango bino ngati sur point bref bazunga minote abatini ngana aéroport minga na aéroport minote pam bon et puis tant on va beta ngai ba beta ngai minote bazo ne mu quand même en fait ma camine on ko bango te awati parce que ça mo musulman là yi ba minga na aéroport mu minga na aéroport j'étais résigné ni olobaka donc na limba kina ngai mo c'est pas grave nous on a Afrique na kina ngai kama ko sala bilanga na ngai za mo kina ngai pour na bango pi mputu kwani président na savo c'est mputu kwani c'est les pays pauvres donc tika na mikina bango alors na zongi ba minga na aéroport na fa na aéroport nazo qu'on a pepo avion tout bazanga comme ça c'était minuté hein ba gendarme minuté comme ça et un moment donné fa na ngai même on a pas mis la ba zongi oh monsieur c'est un effet d'embarquement papa alors français vous arrête oh ngana fa na kimia wa na déranger mon doté de volver que le effet d'embarquement dikamunini na fa na pendi aller bazunga aller ah minuté bazunga minuté papa allez maison d'arrêt na minga siko na tribunal c'est le procureur. On a 17 dates de jugement là, mais il y a une maison d'arrêt. On a Strasbourg. La commune a Strasbourg, la maison d'arrêt, la famille wana. Ce que mon collègue au Sambi c'est coquille. Bah mingaï, papa journaliste. Le Cambo il a le bit langot, la bit langot c'était pas maté. Le Cambo ça la meki mon collègue wana. Tout ça dans Zambie. Tant on a commis qui mangis, na yoka ki masolo que papa dengena ko le bakeno. Tant que lobby na kombo tata mwana mulimo santu. Ya solo bakitaka. Parce que ndeko nangai, c'est-à-dire que Mbila Djingai, Mbila donc gendarme, Azos Wangai minoté, comme ça, on ferme. On a commis devant le tribunal, donc le maire, le président du tribunal, a dit monsieur, quel est votre. Après, si on a gendarme, on lève les minotes, parce qu'on est au tribunal ici, on ne peut pas arrêter, enfin on lève les minotes, on lève les minotes. Tant qu'on lève les minotes, le président Tuninga Mutuna, tu es devant la barre, non? Ninga, c'est ça qui manque. Devant juge président. Ouais, non, président du tribunal. Oh, dis-moi, ça me semble pas juge. Parce que le président du tribunal, c'est moi, c'est à Tuninga. Monsieur, quelle est votre identité? Papa c'est Neni. Vous voyez qu'il y a des Mokolowana et il y a des Ningwana. Quand on a les minutes, Gaskoyo, quelle est votre identité? Makansi les Karaboui, na Fuga Menagasi, Nagangi. Mukumba seye moi, na yempe violon. Alors, na évité que maman soit Monaki Nengenini. Alors, Dieu, on ne peut pas le voir ici. On est au tribunal ici, on ne parle pas de Dieu ici. Donc, au moins ici, quand on va faire ce qu'on va faire, non, c'est que Bengi Biso Biso Kita. Ngana Lobina, Nagana qui Congo. Mon combat c'est, moi, Batuninga Motuna. Quelle est votre identité? Na Fukami, Nagangi, mon combat c'est, moi, na vélo. Alors, maman, wana, ne peut pas mona qui est au loge, ce que mona qui sont venus. Ali Bobby Misaidi bana no mango to ningo mona ya wate ezali sika ya Nzambe ya maka Nzambe te zana eloko moko to tuna yo je dis que non basambi wana eza na kati ya France na tribunal ya Strasbourg bazolo na français na yo osambeli na Kikongo nini sala que bango bayo ka Kikongo wana ne bite ngona kuna kamwe na kama nini oh ngai na la bengi tata gisolokele Nzambe tata donc munkumbwa se tata gisolokele mwana tata lungana yembevi ya longo tata ngena kutima donc tata kimango kyangani. Parce qu'il y a le but que, oh, on nous intervient si on parle de Dieu, mettez-le dehors. Donc, je n'ai pas besoin de la mbalaka, ah, qui tient dans celui. Alors, une bonne donnée. Donc, c'est comme ça, ça peut être Kataniwana. Parce que le but que, bon, il parle de Dieu dans un tribunal, c'est pas normal, il doit être dérangé, il est malade, il est fou. Donc, il faut voir le cas expert psychiatrique, docteur, à soigner, pour l'ongler, ma camboyenne, Zambouana, Zamba, Zalakate. Parce que, le docteur peut y aller. Nous avons besoin de la maison d'arrêt, le tribunal, la maison d'arrêt qui est à Strasbourg. Nous expert psychiatrique aïe. Donc docteur tribunal a dû médecin aïe. Il faut attendre examiner qu'est-ce qui va pas chez moi. Tant aïe wana lui bon. Muta muntu. Oui c'est dit.
on a tout sur la bien parce qu'on a vu qu'ils sont dans bango parce qu'il y a pas qui sont on a bien parce qu'il y a na karama qui beaucoup 31 Vatican donc ça donc français oui. Donc on va parler de ce on va parler donc pour na yebisa ki na za maladité na koloba na doit ndakisa koloba kitoko parce que mingi ezaka bango le baka suku un langage tu délire on va kamo bango zo comprendre alors c'est du délire. Il dit bon monsieur vous prenez place, on va parler. Vous êtes venu pourquoi? Oh voilà, c'est le tribunal qui m'a mandaté parce que vous avez un comportement bizarre au tribunal. Vous avez parlé, évoqué le truc de Dieu là-bas et tout, donc on trouve que vous n'êtes pas normal, il faut que vous prediquiez des soins. Des soins? Pour quelles raisons? Suite à ce que au propos que j'ai tenu là-bas. Mais écoutez, monsieur, vous êtes expert psychiatrique. Avant qu'on puisse parler, je vais vous donner un peu mon historique. J'ai eu affaire à vos collègues à Paris. Je vous donne des références. Contactez le docteur Berthomé aux cliniques. À la clinique Rémi de Gourmand de 10e arrondissement. Donc, nous avons pensé que médecin va traiter. Référence à place. On est déjà à la psychiatrie, on est à Paris. Alors, tant qu'on a dit mais on va parler bien et peu. Vous savez, monsieur, vous êtes expert psychiatrie. On est ici à Strasbourg. Ce dont j'ai évoqué ici, moi, vous m'avez arrêté au tribunal pour un titre de séjour simplement. Parce que vous dites que je ne veux pas vivre dans votre pays, vous voulez m'expulser. Mais moi, c'est simplement un titre de séjour. Vous savez ce que vos aïeux ont fait chez moi? Moi, je suis venu en tant qu'étudiant, j'ai une étude universitaire. J'ai une inscription pour poursuivre monsieur des universitaires et là vous me créez des problèmes sous prétexte que j'ai un alias. Que j'ai pris un nom emprunt qu'on appelle Massamba. Vous savez, Massamba veut dire jugement. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose, un fait. Vos aïeuls, je vais vous donner un exemple. On est ici à Strasbourg. Si par exemple vous avez un fils, une fille qui étudie à Paris, les gens se réunissent sans votre présence. C'est-à-dire que on est à Strasbourg, Strasbourg est traversé par un cours d'eau qu'on appelle le Rhin. Les gens se réunissent quelque part, soit à Berlin, soit à New York, soit à Chicago, quelque part. Sans votre présence aux concernés. Donc vous, par exemple, les Strasbourgeois ici, que non, dorénavant, entre la rive gauche du Rhin et la rive droite du Rhin, c'est deux entités différentes. Que non, vous, votre fils, ou votre fille qui étudie par exemple à Paris, pour aller le rendre visite, vous avez besoin d'un visa. Voilà ce que vous avez fait chez moi. Toujours on a pas le docteur Wana, nous sommes des docteurs quoi? Parce qu'il y a un comportement bizarre dans le tribunal, parce que nous sommes histoire. Moi je suis Congo. Papa c'est mon père spirituel, le Saint-Esprit. Quand il m'a parlé, il m'a donné le nom d'Ia Congo. Et il m'a raconté dans les choses, il m'a même rappelé ce que j'ai dans l'Ancien Testament. Et il m'a donné pour mission de pouvoir travailler pour continuer cette action qui va consister à réunifier le Congo. Alors, vous me perturbez sur votre idée, c'est parce qu'il m'avait dit que ceux qui décident pour vous au Congo, là, dans votre pays, et c'est qu'il y a Botama, ils allaient français. Donc, ce qu'on a dit, c'est pour solo que Bosolo na Bango, il y a formation, il y a Rose Croix, il y a Maïkari, Binzam, Biso, on s'est constaté. Biso, on a biso, qui Mbango, et c'est qui long, on a biso, loge na biso, ils allaient, qui long. Et c'est que Fukama, hier, on a vu son Ngouya, tant que Zonga, tout ça, les Moussala. Mais il y a bien wana, ce que ça c'est valable pour vous, c'est n'est plus besoin. Dans ce cas, on va Kambasala qui, parce que ça va de Braza. Là, tu me dis, Solomon Koboy. Tato Benga Brazzaville. Tato wana, Azraki italien, le col de Rossi. À Botamana, Italie. Et si Botama Bengo, Castel Gadelefo. Castel Gadelefo, ils allaient, par résidence, papa, il y a pape. Il y a privé. Et si Castel Gayango, on a 4 Mbanza, mais ça, on a un gombe. Donc, Castel Gadelefo, et si par résidence, papa les allait. Comme on est là, Savorno, du Petro, du Braza. Comme on est à Botamangouana. Ce qu'on a la France, la nationalité française, a continué ici comme Bengala, on a Moussala, d'accord, militaire marine, la marine marchande. Ce qu'on a qui Satana. Donc, à côté de la formation, on a initié. Ce qu'on peut dire, c'est dans les poules, c'est dans les villes. Donc, monsieur Stanley, donc, par exemple, explorateur, on a qui Satana. On a loge de la formation pour avoir un bon service. Donc, ce qu'on a dit, c'est que vous, là, vos aïeuls, ils ont utilisé certains individus, genre Stanley, Bino français, Bodui, Ngambo, Bobengi, Congo, Brazzaville. Congo Brazzaville, qui n'a le zara. Papa, tu n'as pas banane. Tu as un mindele wana na mboka na bango. Nguya dini oyo ezwaki obanga te osolo na bango na petene surtout parce que biso batu mwindu tango komi na poto wana soki mundele azotuna likambu peut-être ozwaka opesa raison pour atika yo mais yo nguya nini oyo yo penza ozwaki ke non obanda kolobela ba mindele na position oyo yo moko lingi. Omoni yo benge mundele, ngana benge mundele te. Ngana benga kituki. Pamate azali mwana ngana boti
donc mondele c'est mwana ngai pas na yo ba mindele surtout ba kituki mais tata na pesa mna bitle mo lisolo mo ke bona na fona parenthèse moko bona kana moto suite tata wa boti ngai comme les aki monsieur Cyril Madzumu Malonga akufi na l'an 2000 kuna na sifa minga na mwana ke na Paris na 2006 mondele ngana ko bota mondele ko bota ngata ngana zanga na moyindo eloko wana tolingi nanu toyeba nanu yo omoni papa na yo na Paris etake mondele na position nini akufi na 2000 na sefa kuna na Brazzaville oui una benga mbanza kimbangu oui ebandele makamu isika makolo ezali exia kotelema akufi na 2000 papa na yo père nanga biologique parce que na père nanga tata simon kyangani wati nanga na zatwango parce que wana père bien sûr kuna ya musuni wana pa dengena lobaki ngai dengenda na kobota bino so na mabibi pa mwana omenga extraterrestre mina tindi bino na famille lokola ba kimusuni minga mutu na zali ngatata na bino ngai elembo mutuna nanga zali boye elembo oyo yo omonaki eki wana papa na yo akufa mais abongani mondele elembo nini mina moni yeki mona meso boye ça dit que poso e bongwani yango na lobi nkituki pa mate ngai moyi na kobota mondele ça dit na boti mona albinos ko mfumbi azalo ko mondele te poso ke changer bango bazwa ke terme ya blanc noir fumbi oyo biso to benga ndundu ko ikanzi ko mais nkituki ni kini ça dit que comment mondele uchi wapi na bitle mo lisolo moko parce que naza chercheur naza kimbangulo naza pe komazaide mandombe donc na kati mandombe pasi moki mongo so kuna biso makamii na Congo d'Antotela esika to salaki pona kozonga lisolo na zalaki nango ya professionnel ya de médecin wana to sauter mingi zona na lisolo ya papa na ona nazo donc nazo mona mondela zali oui tout ça ndakisa mwana obabenga Michael Jackson abota moyindo omoni mais adui ba kase mingi kutu ba lobaka mingi ba balingi obonga la bango basaka maquillage ba dui ba kisi ya matiti na o nzambe akina sa tango bazo pakola bazo bongwana omoni wana ko bongwana ningo mususu Michael Jackson azaki moyindo tala avoir kufa elinga zaki nango mondele te azika ba kisi mais doit le contraire c'est la makate donc mondele azali mwana ngai ngamo na boti azaki ka ngituki donc papa na ngai mingi papa dengena ko lobango bozo ndekisa president Mobutu boyi lisolo wana ke azobongwana munde azokindula ba restaurant mukulupu papa dengena lobine ndoyi maka musala kabona izalaki uzaka boyibi isa ne mbuza malamu te tika makamwana azokoyoka te nazala David on kopesa ngutela yango donc munde la zalaki ka ndeko na biso ba yindo ba bongwana do bangituki bon papa na bandi to lobi mingi na télé to kopema na mwa moke to kosenga na régie ba pesa sonze mo po ete to mika kopema régie pesa so élément moko kuna na régie merci beaucoup. Bon, merci mingi kuna na régie au papa tolinto yeba parce que tomonio na bilamba na yo oyo aussi kolata presque bilamba no surtout ezali na signe ya papa mingi mbango même voir même na ceinture na yo oyo olati griffe kaka toujours ya papa mingi mbango tolinto yeba eleko nini oyo tindaki yo pinza pokoma na ba griffe wana omoni yo bengi yango nako pa kisolokele Zambe tata papa delunga na nzambe mwana papa dengene ko tsima za mulimo santu ona benga pasi magi mangu kyanga ni mwanda ludi ovele la obenga ko grift mais grift za no poto da kisoso na kisoso soko zungisa ni na boko kuna bisina ndo mono kwa nzambe na kikoma benga ko nzala omoni nzala te nzala za dongo nzala za kibulu bonzi kadilanga or nzala tata kimbongu ningena asa chercheur naza kimbangulog et puis naza nkomaza de mandombe donc nazali na tank sekicho mandombe o ya toi car o nisika makamono so mbola na bisebi donc parce que nani ko komande kona omoni griffe non ko ba griffe ka obis wana ozona kisoso oui nanga nazo na bokoko na bokoko mengo nzala oh tata kimbangu ninga na beta tata beta tsuma selo ya sengo azali mwana fumulaza doa nzala odui nzala soko ça le contraire d'un komi laza donc mfumu laza donc ngali usuru kolata ba griffe yo bango te kuna ba o Giorgio Armani soki ndengeni te ngasika boye funa milata o ya ngai moko ya mutuya nini siko oyo etindaki yo lata griffe ya yo moko tata kimongo ko donc omoni tata wana bino ko benga ye papa menga lobaka tata parce que papa c'est papa o ya ko lekna mwana zo botama papa montrer les pas nengo tambola menga na lingaka mingi parce que akola papa dengenda to benge papa alexis biso ngo tambola bisi makambo mingi menga longa mingi tata kadi tata
yani tele tata tadiambu yani tele donc nga tata kimbangu yani tanga diambu vo tele vo vele donc na sala recherche na ye explication na sala sa recherche tant na komi kimbangisi na poto na 2002 nazomona na bakumu na bango yemoko tango ye adi komo ya kimbangu kimbangu isavo mbangu di Afrika ya kinkwikisi kama mfumu yisi nza mbangu di Afrika soe kama alors na monike azaki na mwasi ne kombo ya kimba kya wanga mwilu mari après abuti bana weli boso bengi ki solo kele kintinu kya mazulu donc nzambe tata yewa ça s'est révélé na le 12 février 1914 na 1916 le 25 mai alobi chocho ki solo kele di lungane kyangani donc dialou et s'accomplir alors moi na yesu katanga alobi kingaki mbangu na kubuta mission 18 na mission 10 cette déclaration wana alors moi le boye yesu ka alobi diangenda kuntima donc kina ki solo kele dialungana diangenda ku ntima sikola tukusa na lopoto balo mango ntima oyibi ni roso ngona ngai ngona ka logo de ngomba izaka na étoile na cœur na kati na croix kuluzu kondima croix la croyance diangenda kuntima yiwana atongi lingomba donc papa kimongo na ibale alors ngana benga le poto mengo c'est le siège de toutes les pensées nzambe aucune pensée sur terre ne lui échappe ezala animal ou humaine il a contrôle de tout ça donc na série ba recherche et si kana ko bimisa étoile oyo nazo benga ngo ki didi kiki na étoile wana tomoni okomi soki ki bon ya on se traiter ba ki di kiki voilà papa dengenda tango na kona na kota ngomba ba ko bakino ala ko pesa ndakisa na bana basana ba recherche pamate bango ba bomisi biso makambo ya kuboma mingi zano ko kundula pamate biso ba kimbangiste wana za lopoto mechama na Kongo ezilingolo bani ngalo bakazate naza kimbangu me mwana kimbangu mwana kimbangu donc kimbangu ya moke alors qui dit qui wana ezali qui solo kele di dialungana donc qui solo kele di dialungana di jengenda ki kimbangu ki kya wanga ngana du kombo ya kya wanga pambate da kikongo kya wanga loba oya yoka ki waka widingi pambate na butu ya 5 ou 6 yemo tazoyoka masolo ya kolisa pasi mo kimbangu tango kolisa so tubisa pasi mo kimbangu na poniyo obata wapatela ngai Tata mwana pe mulimo musantu